Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo raté ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que kin eleki partout elosako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jako zappé so kuta nango KNB Téléma qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zappé te so kuta nango check ovandi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Jeudi et là mon balandinho sur magazine Kinshasa na biso ils continuer toujours à informer bino pe kota ça la vraie réalité à Kinshasa. To fongola édition na biso ya mokolo alelo na elema oyo jeudi 10 septembre 2020 clôture ya session ordinaire ya examen d'état oyo et sili sans problème. Constat ya Hervé Zaka na Dorsana Nzeba. Plus de 818 667 élèves finalistes participent à la session ordinaire et à examen d'état et édition 2019-2020 en République démocratique du Congo Mobimba. Boyeba que session ordinaire oyo et sili mokolo ya lelo constate au salaki awa na moko ya ba centre na complexe scolaire Monseigneur Moke na matonge na commune ya Kalamu selon bana difficulté ezalaki penzate na examen yango à part que bazwaki suffisamment tenté ya ko préparer suite ya Covid-19 mais grâce à Kolonzambe nyonso eleki malamu boyoka bango. L'examen ça s'est bien passé, l'équipe nango bien, non surtout l'équipe bien. Donc l'équipe a bien. Et ça même tout temps a quitté examen ça qui brisqué car brisqué mais ça s'est bien passé, tout ça l'examen bien, non c'est l'équipe bien. Oui, je suis sûre de ça. Combien de pourcents? Même 65 je crois. Hôtellerie et restauration. À l'hôtellerie, à l'université je ferai quoi? L'hôtellerie. Mais avec, on dit toujours, on met des débats, ma camion, ce que là on a vu. Difficulté, c'est là qui bien sûr, on n'avait pas bien étudié. Tout le temps bien, tout allait avoir des difficultés. Mais dans notre école, dans l'herbisso, tout allait confiner, tout allait coquiller des abacours, on a biso, on porte, tout allait là, tu vas cacher, tout qui est aux abacours, on a biso, on a préparé notre examen par grâce de Dieu. Et on te met qui s'est présent. Oui. Combien de pourcents? 72%. Hôtellerie, restauration. Kitoko maka filibanga. Te beta ngo pa ya faire jeter. Difficulté ni okuta na ngo. Ah, le quoi était même moral. Ah. Bon, on a travaillé. Les examens, bon, c'était pas facile parce qu'on n'a presque pas étudié. Il y avait parfois des questions qu'on a jamais vues. On s'est quand même en sorti et c'était pas mal. Au centre, c'était pas aussi facile vu la pandémie et tout, mais sinon ça va, c'était vraiment hop. Je fais la commerciale de gestion. Ah oui, hein, 75%. Je veux faire l'économie à l'UPC. Ouais, l'examen, ça a été par la grâce de Dieu. Bon, on a préparé nos examens premièrement avec la force de Dieu, parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et deuxièmement par nos intelligences qu'on nous a appris à l'école, l'intelligence de Dieu. Bon, avec la pandémie de Covid-19, l'examen ça a été, malgré tout on était en confinement, on n'étudiait plus, mais avec le peu d'intelligence qu'on avait, c'est pour ça que nous avons passé les épreuves de l'examen d'État. C'est sûr que tu l'as réussi? Ouais, c'est sûr. Combien de pourcents? Avec 72%. La biochimie. Oui, l'examen était bien. Bon, la première difficulté est que nous n'avons pas eu à finir le programme tel qu'il était prévu. Et je pense que c'est la seule difficulté, mais sinon tout a été passé comme il devait se faire. Latin philo. Est-ce que tu l'as réussi? Bon, personne ne peut penser au négatif. Côté à EPST, année scolaire et Sili quand même, malgré les difficultés, nous sommes au Yobakutanaki Nango,
suite ya pandémie o ya COVID-19 mais bakonzi ya mboka basalaki nyonso pe eleki malamu. Kasi côté ya syndicat des enseignants du Congo na syndicat national ya ba enseignants catholiques na ba syndicat mususu ya ba province ndenge na ndenge bango balobi ane yango yo esili ba revendication na bango oyo basalaki na gouvernement si makambo ndenge na ndenge po na musala na bango e komi wapi po bakoya ko risquer année prochaine ba banda lisusu de réunion en réunion baza na besoin bazwa suite moko favorable po musala ekele kitoko. Donc dossier oyo ezali à suivre. Barebel ya ADF babomi 50 civils na espace ya 2 jours na Irumu. Commentaire ya Nathan Siata. Au moins 50 civils babomi bango pe 30 mususu bazali enlevé na barebel ya ADF na espace ya 2 jours na même semaine na ba gouvernement ebele ya territoire ya Irumu na province ya Ituri. Information ezalaki confirmée na Babanelao Etienne, chef ya chefferie ya Banyali Chabipe ya société civile. Tozo le kisa moment moko difficile mikolo yo na territoire ya Irumu. Depuis pourquoi ya mardi ti kotane la mercredi 9 septembre 2020 batu ebele bakufi pe misusu bazali enlevé na ba assaillant ndenge Etienne Babanelao, chef ya chefferie ya Banyali Chabi alobaki devant presse locale jeudi le 10 septembre 2020. Tozo compté plus de 45 civils babomi bango depuis mardi eleki 40 na Belu pe na ba environ nango 7 na Tondoli pe 3 na Zungukuka. 35 misusu nde bazali enlevé na 2 chefferies ya même territoire ndenge Lingasa Benago Raphaël, président de la société civile ya chefferie ya Banyali Tchad alobaki abakisaki peke ba rebelle ba katisaki groupement Tondoli na limite ya Nord Kivu pon na kokende pe ko boma pe ko kidnapper ba civil mususu na territoire ya Irumu. Na yango bazali ko déplorer toujours absence ya ba élément ya forces armées ya République démocratique du Congo na partie est ya pays pona ko restaurer vraiment autorité de l'État na territoire ya Irumu oyo ba sengi na ba kondi bo continuer ko multiplier ba effort pe bo sala yango suffisamment po esala de sorte que kimia ezonga na partie est ya République démocratique du Congo po chaque jour kolela, chaque jour bibembe, chaque jour ba enlèvement balembi. On dirait bazaka na mboka na bango te bazalaka ba étranger. Nzoka eza mabele ya bakoko na bango. Bakondi bo sala loko po kimia ekota côté oyo. Kinshasa eleki partout. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo assistaki na bobseki ya maître Guy Lufulwabo. Moko ya ba membre très influent ya IDPS. Nyonso ebandaki na ba témoignage oyo e salemaki na ba proche pe ba membre ya famille biologique pe politique ya Mowei. Combattant ya solo pe membre influent ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS na Mukuse, Guy Lufulwabo a occupé ba fonction ebele pe ya ndenge na ndenge na kati ya parti. Azala membre ya comité national, membre ya cabinet ya fait Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba pe membre ya convention démocratique ya parti. Nakokoma na ye na lie ya ba obsèque Félix Antoine Tshisekedi accompagné na première dame ya République Mama Denise Nyakeru Tshisekedi ba s'inclinaki devant Nzoto ya Oyo azalaki cofondateur ya cercle de réflexion ya table ronde Oyo ezalaki na mission ya ko soutenir candidature pe ba action ya mokonzi ya mboka na tête ya République. Moment moko ya émotion makasi esika wapi couple présidentiel Oyo azali proche ya famille Oyo ekufeli akabolaki mawa na mwasi pe bana ya Mowei. Abotama na Kinshasa le 22 février 1957, Guy Lufulwabo, avocat inscrit na baro ya Bandundu, atiki simanaye famille moko ya monene pe bazali inconsolable. Bana bazali 12 au total. Oyo tango bazwaki maloba balobaki ke bazo garder image ya papa moko abandaki toujours ko tia liboso bolingo unité pe abandaki ko prôner ba vraie valeur humaine. Point de chute ya cérémonie ezalaki dépôt ya gerbe de fleurs na mokonzi ya mboka, manière moko na couple présidentiel ya kotalisa compassion na bango na famille pe
pe na oyo azalaki na bomoi na ye très loyal envers parti na ye UDPS pe envers ba compagnon de lutte na ye. Tika ete molimo na ye epe manakimia. Bandeko basi pe bandeko mibali boyeba ke coaching na lingala ezali programme oyo kosunga bino pona koyeba kosala business pe développement personnel na bino pona kolanda yango bo s'abonner kaka gratuitement na chaîne YouTube Jimmy Mukendi le coach. La plupart de cas na ba vie na biso tozaka na difficulté ya obomba mbongo. C'est-à-dire ngai banana bana musala salaire na zoke silaka et comme à la fin du mois te so ba futinga les 5 na sali ba biloko ya ndaku si tu comme les 10 les 15 mbongo nyonso esili ba les 17 na komi koluka ko beta miso ba les 20 kutu koloba te tina comme les 25 mbongo e kokaka kokangisa moite mbongo esila kanga et puis mbongo tango esila kayo ezalaka te que mbongo za osila yo parce que eza mukie ezala ebele ezala ndenge nini soko zwi mbongo kaka nde baloba maboko madusu soko zwi kaka mbongo tu nyonso ekei likambo ifana sala likambo ifana sala likambo ifana sala donc bamakambo nyonso oyo ifale osala esalaka que ogarde mbongo te. C'est un problème parce que en réalité la richesse ezali mbongo tozora par mois te mais ezali mbongo to arrivera à économiser sur tout mbongo. L'argent que tu arrives à économiser ne mbongo e constituaka mbongo ya ba projet ya ba investissement pe ya oyo ko salela o constituer richesse na yo. Mais tant yo zozo lia tozozo ozo sala ba priorité. Oh non, nous sommes dans la maison, nous tantôt bana, tantôt de comment koluka mbongo, a senginga na pesi, ainsi de suite. Non, il faut faire très attention. Yangwana lelo, na lisolo na biso ya boost, ya pourquoi to koti na guerre psychologique pour économiser l'argent. Guerre psychologique pour économiser l'argent ezanini. C'est-à-dire ceux qui au salaka ba dépense pamba et ça parce que psychologie na yo eza na mentalité ya mutu oyo alingi kokoma richté. Psychologie na yo eza na mentalité ya mutu oyo alingi ko sala ba grande chose te. Oh ba grande chose nyonso le capable ba sacrifice. Ba grande chose nyonso même Jésus-Christ tango ya kana se awa et sengela ki ba boma makila ni tanga ba tchaye sur la croix pour sens ya chrétienté zala. La richesse ou l'argent, ce n'est pas tout ce que nous amassons, pas du tout, mais c'est tout ce que nous arrivons à épargner chaque mois na caisse na biso oyo ko sala que après des années toya ko fungola to mona que je peux faire un autre projet, je peux faire un investissement na mbongo na ona épargnaki. Yango anande richesse propre et je pense qu'avec ça, nous pouvons arriver à épargner et à gagner nos vies sainement. C'était votre frère Jimmy Mukendi, le coach, avec le même plaisir pour vous booster et surtout vous motiver afin que vous ayez cette tonus pour pouvoir être la meilleure version de vous-même. Totuni biyano soki ezali normal na mwana mobali amela vitamine po ya monene po na quartier bakanisa ye responsable. Reportage ya Hervé Zaka. Ba jeune belé bakoma komela bakisi pona koluka monene. Koto ya ba jeune fille bazoya minene pona koluka mibali. Po selo bango soki aza monene akozwa mobali ya malonga. Kote ya ba jeune garçon bazoya minene pona kobima responsable na quartier pona kobangisa pe batu na société. Mais bazo bossa na ke monene za malade. Quelques garçons tokutana kina bango. Po kandenge ba telemeli yango. Pona vitamine ezala bien te na nzoto mutu. Donc vitamine, il y a bien des choses au bel. Ok, vous savez ces examens, bah comme nous bakisi, docteur a bâti la nuit, oh comme vitamine. À propos, oh y a antibiotiques, moi pécio, t'as tout équipe sur appétit. À gros pécio,
vitamine omela tato mbuma moko mpona ozwa appétit oloba e de appétit olia donc eza te ke oyo ya lelo koma bayaye ya lokwa biso boye edo azwi plaquette bomba oyo ya C4 ameli ibumu evimbi mateme evimbi donc eza vraiment bien te mpo na longue nango yaka bien te donc mpo na ngai namona yango ezaka bien te neti nga boye nakoomela eloko wana te donc wana naza catégorique eza mabe eza mabe parce que yo obotamaki mokie et c'est le même ndenge okokola soki santé ye ekoya ndenge ozolia malamu mais ya komela bakisi ya koluka santé ya ndenge ya makasi wana eza mabe conseil ezaki batika parce que ntango ozomela bakisi babenga yango automédicament donc ozosala excès moko na nzoto ozoyeba te conséquence nango lobi ekozala nini ozobomba maladi lobi ekokoma hypertension libumu kovimba boye mabe donc batika kana mona penama bawana babato akokufa po yo mwana mobali okimela vitamine po sala nangoni wana komi kindoki poso meli vitamine esili ekomi na suka ekosila ozonga kandenge ozali osali elote batika komela kabongo eza mabe bazo détruire ba vie na bango bamona ngo te ya normal te ta ndenge baninga na biso misusu mibali bakoma bazana posa bakoma peka bongo conseil na pesi bango pardon na bango batika baba frère na ngai batika komela ka ba vitamine ay loko te nzambe moko asala ki omoki ayebi asali yo monene ayebi oloka monene poki na ngo wapi premièrement komela vitamine to yebi ke eza kisi tango basali yango basala kango po mutu amela pona malade kisi eza te ke omela kisi soit po ya munene to omela kisi par sentiment sans ke docteur moko akomela yo problème nazoloba na bajeune oyo bamela nano bakisi wana eza nano mabe nayebi te eloko mosusu tokolinga ke to babanda kosala nano basuivi avant mutu akende kosomba kisi ezala na ordonnance moko bapesi po akesomba kisi na pharmacie po façon na mboka na biso batokomosalela bakisi eza nano mabe ndenge nini yo mutu okokende kosomba kisi sans ke obela sans ke ozala na difficulté moko bokeka kosomba kisi po oya munene bato babanda komona en plus oza jeune garçon eza mabe makasi conseil na bapesa bango ezaki batika nanu batika biloko wana jeune garçon sepela na neta yoza nango jeune garçon kolinga to bandomela kisi obanda koma munene okoma na munene na bafaçon mobu eza na ba conséquences nango parfois oya kobela après wana parfois oya kozala na façon moko ya mabe mpona nini okemela bakisi mpo oyaka munene eza mabe makasi komela vitamine eza mabe kisi normalement ekozala mabe te mpo kisi eza eloko basali mpo soki moto abeli amela mais ntango yo komi kozwa ngo ozobela te ozomela vitamine mpo oya kaka munene bakomeli yango pa docteur te yo moko kaka na sentiment na lobi teke nakende kosomba kisi oyo mpona ya munene wana ekomi mabe okomoutilize yango na ndenge ya mabe mpe okomela kisi yango mpona nini ntango okoma munene mpo basi babanda kolula yo okoma munene mpo bamona oza patron tandis ke sante oyo nzambe asaleli yo sepela nango ozala ndenge nzambe akeli yo nzala na tai oyo nzambe akeli yo moko ayebi pourkui akeli yo bongo okoya munene mpona nini munene misusu kutu bazokima ngo mpona nini soki oza munene makasi bamaladi yaka ebelebele mais yo ozokende kosomba kisi mpona kaka oya munene eza mabe en plus mpe eloko moko mpe na osengaki babanda kocontrolaka avant moto akende kosomba kisi na pharmacie azala na ordonnance mpo façon bajeune garçon na bajeune fille bakomosomba bavitamine te wana ekomi mabe makasi avant somba vitamine il faut ordonnance ezala osombi batali na ordonnance mpo sino te na mboka oyo tozala na problème moko ke bajeune ya mike bazala soki te tokomaka bato ya minene mabumu minene baconséquence nango ezali bato baya bamaladi moko omoni bamaladi ekomobima na mboka bato kobela bato kokufa nzoka nde babiloko oyo bajeune garçon na bajeune fille bakomomela mpona kaka baya minene eza malamu te bajeune fille boyebaki munene balisaka te bajeune garçon boyebaki munene pe esalaka moto responsable te kibolenge ekosa yo te mpo ozomilukila bamalade pamba Kinshasa eleki partout. Entre
Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La Mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Tolingi toyeba soki ezali normal na yo parent au maita mwana kelasi atako azute na classe reportage ya Hervé Zaka. Ba parents mingi lelo balingaka lisusu kotangisa bana bango ba classe ya normal te. Okomona mwana na ye aza na première ye akoki komatisa ye ata na 3e. Awa kutu tozwi problème ya pandémie ya corona. Ba parents mingi bako profiter pona komatisa bana bango ba classe to yebaka te ezalaka manki ya mbongo to ekoma kaka nini. Bon, na ba parents o basotsa bana na bango classe. Conséquence ezala ya échec, mwana da azozala na échec. Tant mwana azwite yo matière ya classe. Wana mwana azokende da na échec, azala suma ile te. Yango na to mona ba diplômé belé bazozwa ba diplôme ba sala ngwelo te. Ba parents o basotsa bana bango classe, à la longue bazala difficulté ya makambo ebele. Même si na ndako pona ko pesa bana ba devoir ezala passe. Soki mwana yo azwite, il faut kotika apprendre lisusu matière wana o ya yebaki te. Pona mbala sima eba kosunga ye eba mambo ebele. Tozomona ba diplômé belé. Azaki na 2e année, maman ko akikota 6e des humanités. Poka asepela kaka na ba diplôme bana bazui. Mais ça na conséquence moko ayebi kokomate, même si français apamba oyo. Ayebi même koloba yango te. Kombo na ye même ayebi kokomate ya bana ayebi te. Conséquence nango yango wana. Ba parents faut te ba ko éduquer bana biso. Soki azuite tikaye à reprendre pour azwa sous quelque chose ya matière et ba ko motiver à la langue. Ngai ndenge naza mécanicien. Naza na élève na ngai. Lelo to salaki partie à moteur boy. Mais mwana moko ayete. Mwana moko ayete jour akokende pa mususu pa sala musala moko boye musala oya osala o jour ya yakite yangwana musala bapesi wana yangwana musala bapesi yangwana akoeshuwe na musala na po ye azala kite conséquence nango yango wana. Donc mwana soko zo sotie ba classe akozala penza maele penza te ba cours rebelle akobanda ko rater eza mabe makasi eza mabe mwana soki azuite tikaye à reprendre po tant azore à reprendre wana conscience na ye ekosala très bien. Donc moi na soki azuite faut bozongisa ye à reprendre azwa cours na ye kozande mo na biso ndenge to sala lelo biso ba ouvrier na yebi musala na ngai ya maboko musala wana na yebi yango pona tangeli yango siko mutu o nazo laksa musala bano na laksa misala ba roza ebele lelo mwana ye lobi ayete lelo aye lobi ayete eza misala msusu mwana ana azoyeba ngote na ba absence wana yazo sala mais mwana na participer na chaque jour azozala attentif na makambo tozo sala ozomona. Donc mwana azozala sur les chats a mérité azala maître mais oh azokima classe a mérité azala bourrique. Tant mwana atangi ba classe wana tazo sauter oui quoi arriver peut-être baninga bazo sala moi ba restation moko boye ba lecture moko boye tant oya zwangote azana na difficulté. En plus lobby nango to ya komona ratanga okoma na ba classe moko boye élevé. Leçon ne me kagempe ko bandela pona comme référence ozo laksa ketoleka kiwana. Alors que pesa e difficulté makasi. Bon conseil na pesa ba parents oyo ba sarabana bango ba classe eza malamu te batika. Mwana sengeli atanga classe na ye de première primaire jusqu'à l'humanité 6e et puis azui diplôme né akena ba niveau mo académique ya on est ça la bien et puis ça rappelle valeur mwana kozala complet oke mwana tatonaka en tout cas ezarama bien te soki bakomatisaka bana bongo batika na ba parents na ma conseil batika to mona kudu otangi
classe wana mais ntango ozwi te il faut doubler po epesa lisusu mayele ya kotravaille de plus po lobi osala nini omata ozwa maleson oyo eza vraiment approprié. Papa to mama classe eza avenir ya lobby po tomona bato ebele na ba diplôme na bango ebele mais bazokoka ko défendre ba diplôme na bango te suite ya kotanga classe mabe donc bino ba parents oyo bosalaka bongo botika tango mosusu yo ozomona eza bénéfique mpo na yo ozofuta mbongo mingi te mais ozobebisa éducation ya mwana na yo surtout ke baklasse ekóma nango ofele Kinshasa eleki partout. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Merci mingi po bozalaki tellement ebele liboso ya betando eke na bino pona kolanda magazine Kinshasa na biso kasi kombongo na suka. Soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci na équipe internationale mobimba kani B Hervé Zaka double poumon azalaki bongo na sima caméra na Tansiata na réalisation pe na coordination ya Dimou Kedi kaka ndenge to message ko esaka bino botikaka toujours côté pe branché na chaîne YouTube Kinshasa na biso. Kinshasa yo elle est partout. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.